Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou de mon cœur Oye. Les loto eli bino sujet oyeza ya somo. Sujet o tozo comprendre te e bandaki ndenge nini komi ndenge nini totikeli bino temps bino moko bo consommer bo yeba soki tozo lobela si s'agit de quoi. En tout cas, si la bisalu azaya nzambe totikeli bino temps bo landa émission na biso bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV bo sauter ba pibité tokoti na lombango na kati ya sujet na biso ya lelo. Et puis na fandi awa bazo toke na porte na ke na fongoli jeune fille camarade nae azo tunanga papa amataka na punda za kabiko amataka na punda nani aussi la demi amour mikolo ye na ye sila moi si moko ka nzemba wana jiba bimisi ba passion ba moko kombo to couper en de bien ta gueule on va vous tala longa amoni le longa bana lelo théâtre wana na ngo yoka mona mteso ngina classe zo sérieuté ngana mama na bino chérie oh mais tala c'est quoi ça sila et puis va te changer hein et puis na fandi awa isa kindoki bazo toke na porte na ke na fongoli jeune fille camarade nae azo tunanga papa amataka na punda za kabiko amataka na punda nani aussi la demi amour mikolo ye na ye sila moi si moko ka nzemba wana jiba bimisi ba passion ba moko kombo to couper en de bien ta gueule on va vous tala longa amoni le longa bana lelo théâtre wana na ngo yoka mona mteso ngina classe zo sérieuté ngana mama na bino chérie oh mais tala c'est quoi ça sila et puis va te changer hein et puis na fandi awa isa kindoki bazo toke na porte na ke na fongoli jeune fille camarade nae azo tunanga papa amataka na punda za kabiko amataka na punda nani aussi la demi amour mikolo ye na ye sila moi si moko ka nzemba wana jiba bimisi ba passion ba moko kombo to couper en de bien ta gueule on va vous tala longa amoni le longa bana lelo théâtre wana na ngo yoka mona mteso ngina classe zo sérieuté ngana mama na bino chérie oh mais tala c'est quoi ça sila et puis va te changer hein Kaka nde na ebisaki bino les Abakuki de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa ya kate. Adassa loko mama Adassa zo sengeza kaka Abakuki nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa Chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib e ko sunga pona toya e ko pesa makasi lisusu pona toya na ba video mususu na ba mission ya somo les Abakuki to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les Abakuki de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sauter ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission ya mbala sima bye kaka nde na ebisaki bino les Abakuki de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa ya kate. Adassa loko mama Adassa zo sengeza kaka Abakuki nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa Chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib e ko sunga pona toya e ko pesa makasi lisusu pona toya na ba video mususu na ba mission ya somo les Abakuki to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les Abakuki de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sauter ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission ya mbala sima bye
kaka nde nayebisaki bino les abacook de mon cœur, les adassa chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa yaka te kolela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa yaka te. Adassa loko mama Adassa zo sengeza kaka abakuku nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib ekosunga pona toya ekopesa makasi lisusu pona toya na ba video mususu na ba mission ya somo les abakuku to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les abakuku de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sorte ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission ya mbala sima bye.